Shalom, 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 shalom. Kolala kolamuka eza abitidité. Soki nzambe abateli yo olamuki oza en bonne santé. Kumisa nzambe. Kumisa nzambe na ba situation nyonso. Kumisa nzambe. Netola ye sanzola ye. Kolala kolamuka eza abitidité. La Moussa Bandeko, Yebisa Bango, petit déjeuner spécial Londres, Bandi. Vous allez en direct. Il y a petit déjeuner avec Proverbe 30-30. Les lots, ils allaient spécial Londres. Bokonza likolo ezali kamona kolia na kolata te ezali kamona boyenge ben pe apôtre Yoko azoloba tokeba na basakoli ya mabe bakoya mpona kopengwisa bato bazali basali na libumu. Merci na avandaki kimia nalingaki nzembo oyo ekoma tina suka po epesa ngai nzela ya kobanda émission na biso ya lelo tobengaka petit déjeuner. Petit déjeuner eza émission elekaka mikolo nyonso chaque lundi à vendredi na 5h du matin déjà tozalaka online mpona kopesa bino émission ya lelo eza spécial poto surtout spécial Londres. Alors nazopesa nano bandeko nyonso surtout à Londres. Merci nazaki samedi na Londres bayambaki nga très bien na cimetière. Ba mama ba kotonda epele kokanga ba photo ko sepela kotuna ba question ezalaki vraiment kitoko na sepela ki mingi pona kei. Merci na ba mama nyonso, merci na ba combattant, merci na ba ndeko nyonso oyo to kutanaki na bango na Londres, to bandaki na église catholique, to kei bongo
na cimetière. Mais en tout cas église catholique na zana mawa mingi ya komona ke bato ebele baza na église catholique babunga vraiment nzela kobanda na mateya tozalaki na église comportement ya baprotocole elateli ya baprotocole na sango Noël azoloba barespecte église catholique oyo nyonso to amelaka communion te akenomela communion te eza mbala liboso na mona pasteur azobengana bato baningi kose communier na nzambe et puis mateya nyonso tu ateyaki ezaki ya lokuta parce que bato bayebi parole baoyebaki bato évangile église catholique babunga nzela avant na kota na mateya to na mateya kutu te me na ba révélation to spéciale na pesa spécial compte rendu ya ba matanga nyonso esalamaki na Londres journée ya le 19 ezaki journée mo munene tozaki na bibembe mibale moko ya un pasteur prophète moko ya un combattant. Alors côté à passer pour prophète ezaki ba hypocrite nyonso ba faux ba pasteur ba aventurier nyonso ba kende kokuta na côté kuna côté ya ba combattant ezaki côté oyo bato babundelaka nkolo pe côté nzamba alaki à partir du cimetière mais l'église catholique était passée ezaki ba aventure. Alors nous autres dans verset moko avant d'expliquer bino makamna oloba tous en a 2 Corinthiens 4 tobandi na 3 tina 5 si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera, du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc, Oezali, exhortation, to du solo, na kubeta pona journal lelo. Na kubanana kolobaboke. Proverbe 30-30 a lukaba problème te. Proverbe 30-30 azali bandité. Proverbe 30-30 azali mutaba problème te, mais azali un messager de la bonne nouvelle. Ayaka koloba volonté en Nzambe na ba circonstance. L'air na salakia vidéo ya liboso na lataka pe teni oyo malami balena la tango. Tant on ayaka koloba ba vérité et lukara ba problème après émission et luka so ba problème. L'air na loba ki liwa ya Marie Misamu ki akufa ki azaki en Nzambe te azaki lesbienne tout et tout et tout. Qui a zoté les gars qui te mais lelo non bozo ka ba botindelanga ba biloko na to na cimetière azobi mazo yemba o moi sina mama na bango bakangi ndoki o famille na bango donc na kosaki te nazalaki na bosolo. Alors lelo pe lisusu nazoa ko lobela bino makamunini ezoleka na côté ya église en Angleterre et c'est neli boyeba ke il est donné à l'homme de vivre une seule fois après ezali jugement. Après jugement, ezali kufa to après kufa wana ezali lifelo to éternité teolola. Na bon moi na yo tango za vivant de okopona na bizale na yo esika ni okeni. Alors eloko zo kamusanga ezali ba aventurier, ba escroc, ba bimi ba pasteur, pe bazo sala escroquerie na miso bato, mokili mobimba ezomona me bazo couvrir yango comme si bonzambe ezali. Tozali kolela bokul oyo azali bongo combattant akufi tokende kokunda ye merci na batapareko merci na ba onyo surtout baleka ki wana merci na monaki maître Baina tokuta ne to yambani to solola ki bien et soni na bato o baloba ki biloba loba alors to comprenez que toza ba combattant et loko esangisi biso za combat et na monaki ba combattant ba général Ngando ba bundeli nyonso ba yambaki nga vraiment ne sengo bazaki ne sengo na zala wana eleka ki malamu donc merci na batu nyonso na monaki pe mami chamu konza ba mama nga na kati église batu bazaki témoin pembe na mpo nga na tambola ngamo na bisa bino na tambola ngamoko nazaka na ba garde corps te nazaka na ba ange nzambe alors ba monaki nga na église catholique na yaki wana na koti na kepe cimetière sili na salle na kota na ba salle te nazaki na nga libanda na zeli Isabelle basende toye na ba pasteur Eric na Jean Paris to koti na mutuka na maman na sokulutu na maman Chantal délégation to zaki nango nde tozongi.
Alors, parce que beaucoup, tout le monde qui est à Manchester, beaucoup qui bien à Manchester, beaucoup qui combattant à Koufi na sa drapeau et ça qui utile na se présenter. Et l'air na yaki na yiko ko ba problème te, mais na kamwa ki mamisha mukonza ba maman na yi ba ka catholique aye place na ba ki proverbe yo ya yo ko ba problème yo ko attaquer biso na terrain na biso. Na éviter ceux qui pour quelle raison na ko ya ko ba problème so na Londres. Na évité pour quelle raison n'a pas eu problème ceux qui n'aient rendre hommage à un vaillant combattant où il y a Koufi likolo na mboka. Mais de l'autre côté, tozali na ndeko mususu a Koufi, ezali babengaki Profa, babengaki Michel, où il y a Koufi, mais liwa Michel a Koufi li bato bazoli nga kolobate. Alors, oye l'air na sa ki a Marie Musambo lobaki azelaki ebembe bakunda te est-ce que ya turo nazeli ti bakundi ngamo nazali vraiment lobi na Londres samedi na Londres na vérifier vraiment que bakundi siko bo condamner nga soute funa loba parce que makambo zo leka na Londres ezali ba aventure. Alors Michel akende ko bala mwasi abala mwasi te mais asali na ba aventure ebele ye na Placide Kasanda bazana ba problème ebele ba sakani na bana basi ebele na église ba bimi bibi na bana basi ebele elelo oyo na ko yebisa bino likamoko Michel ndenga kufi wana eza frappe nzambe parce que ça la ba aventure ebele et bota la dossier na ye ya santé malamu en tout cas naza sûr o nazoloba naza sûr que sida eza na kati ya nzoto na ye. Siko imaginez-vous ce que Michel a kufi Prof a Koufi na sida. Bana basi combien y a d'églises à tikeli sida. Entre temps, bino no sobo yebi bokeno kotonda wana ko yemba tout et tout. Boyebi ke basala ka ba passe ye na Placide. Soki ya bimi na mwasi apesi pe Placide abimi na ye. Placide a yebi makamunini eleki na vie ya Michel. Michel azu ba nyongwa batu même ya ba mama mususu okeno bala abali bana basi te afuta pe ba nyongote. Et azalaki er moko azoyembela nzambe. Mais ce qui nous ont dit yali ya mokili ake ko beta et lisusu Michel a commis ce qui prophète ce qui pasteur ndengeni et ça ba aventure. Est-ce que mutu ako koza la prophète à cause à la pasteur abi marana ba fille et bela ça la ba aventure na l'église toi ça na Londres. Alors nazo pesa ba youth conseil aucune église oza moyembi ozali protocole comment bokomi ko keno sala ki ndumba na niveau à protocole pe au mona moyembi wa bimina yo o ya bimina yo bokomi ko sala ba Jésus sala mandenge Placide eska azana ba démon na vine mobimba musane ko bimaka na ba basi binomo boyebi makambo sala epa ya nani ya fi azako yemba mama o akufa mususu pasteur penza même tabeta bolimi sanga soki o blessé azobima laleki na kulutu na mama Placide wana boyebi masolo wana nyonso e ba pasteur nyonso tu à Londres ba bombi yango samedi bakendeki ke bako kunda moyembi ya kufi boina boy mais bozo ça va tout que ya kufi parce que ça va aventure parce que il faut bino batu na Londres bino batu bozo sambela faut banga nzambe nzamba zo frapper o ya za 40e mutu na nzambe nzamba beti ya kufi mais bino boko rendre que boina botu na Placide ça bino ba aventure ni Michel azako ça et Michel azwaki mwasi wana papa na ye azali comme na ye bienvenue Lufwankenda azali munyanga boyebi banyanga bien à partir de dossier Marie Musambo boyebi histoire banyanga kindoki na bango za kosakana te mutu wana azana shop na comme na devoir tout arabe pasteur ameka kosala église simbate ekanga me akoma kosala Michel akende kolinga mwana ya ndeko wana un pasteur ya manyanga o aza mutabisa mabe alors Michel siko tellement amoni ke beauté le ki mingi ya ko bala mwasi te ayebisi mwasi abi yo yaka na mbongo pesanga ngana kinubala bana basi. Le mariage est une institution de Dieu. Nzambe mutu a créé mariage. Mutu nyo soto azo sala aventure na mariage azo telemela nzambe azo manke nzambe respect. Tala Michel abeta ka banzonzinga sala ka album azo ka mbongo mais aboyi ko bala mwasi na mbongo na ye mbongo oyo akio bala la mwasi za mbongo utie pa mwasi. Et à quel combien de fois libala moko wana bakenda bakinzonzi ya boy mbongo etikala ki 500 livres apesa liko pesa te pasteur o azali tata ya mwana bokilo ya Michel bakomi ko menacer balobi soko pesi mbongo te
au moment où on a là, biso ba nyanga sakanate. Comment mutalobi aza pasteur, comment mutalobi aza sali lanza mais azana kutima ba nyanga. Alors maman moko tozo solana ye, azako yebsanga na ba ite kiza Michel, azaka bi pasteur tala likambo yo. Soki bolingi na olakisa bino conversation à maman na poto zako komana, azana Londres. Azaka pasteur tala likambo yo, prophète moko azana église, abala moi satikala na nyongo, babokilo bazo menancer ba bia pesa 500 livres, sinon okufanga na yebisi maman na ngalabi. Apé Sambou, on a Sambou, on a Koufa parce que à ça qui alliance Yamabe, les a frappé en Zambi. Maman, bien ça pasteur malam, on a monté malam bon, on a dit Zamba Robeta, il n'a pas quitté que profa. Après maman a l'air à tossi sur cela, a bien habillé pasteur quand nous le bagi mouton à Koufi. Alors comment se fait-il que Michel a monté là, Michel a sali aventure ébélé, na Placide, P. Babimi na bana basi ebele bazo sema ka ba démon bazo sema ka ba esprit mabe na nzoto bana basi wana bazo saka na esprit na bango. Alors soki Michel a kufi et que za solo azali na sida milongo bana basi combien à Londres barokende oya bimi na bango oya beti dada et asali yango na l'église bino to ba pasteur boyebi yango. Est-ce que vous pouvez même espace na télévision azali journaliste chrétien mais azobimaka même na ba journaliste même Michel azobimaka na ba journaliste mususu o ba travailler na eskawana et boyebi état de santé à Michel hôpital les hommes saki na ndako po ba yebaki ke ako continuer ko vivre état na maladie mabe et bino boyebi yango botiki même abima na basi ebele tala makambo ezo salama entre-temps botala neti toujours neti lelo face lokola ya Nones face lokola ya Gisoup face ya Menkan, face ya Nkosi, face ya Nzubila le Mario, na face ya nani ya Nzubila Aimé. Est-ce que waneza face ba nanzambe? Ba nanzambe bazana ba face ndengwana. Waneza face ba sataniste. Mais lelo bangwana ba grand ba pasteur, bangwana bozo sala ba émission, bangwana bozo kumisa bango. Scandale mususu et salami le 9 mars na Ers. Esika wapi Maps abengsaki Beni Hill. Beni Hill oyo ye mokazana pasteur franc-maçon le raye wana a revêché bango alobi ete bino nyonso ba pasteur ko bozali boza ba terre filme boza ba tintin bo bumbi nzambe bosali ba aventure bo komisa makamwa nzambe lokola bino nzambe olekisa bino na jugement et mutu lokola Aimé Nzubila azwaki même ba patte dans le vide à quoi plus de 20 fois mais au kam sanga pasteur moko abenga lobby pour féliciter ngande na Londres na yaki epe leki malamu ebisanga ah mais mutu wana Nzubila zo ebisanga ke Beni il a lobby azana mutu na nzamba solo soki Beni il a lobby ke Aimé Nzubila za mutu na nzamba solo c'est que ba loka na ensemble parce que mutu ko la Aimé Nzubila a repoussé la première nzamba te na ba démon so yango alors be groupe lokola ba maps wana groupe wana nyoso tu yebisanga maps akio te aboy maps akio na Manchester maps akio te impact nini ya message azana parce que baza groupe ba formation baza bato ba pesanza même combien de ba famille maps na groupe na ya bato na sur ba BBC ba bomisi combien de basi na église ba bomisi combien de ba famille ba boti combien de basi botala ba diaconese oyo baza na église à maps bana na sur baza na libanda au monde longi ya pasteur abotisa basi ya bato et baza bato bisala mabe mais lelo oyo bango wana balubi ba pasteur bango wana bazo kamba Angleterre bango wana balubi bo ke no sambe JP Infum na mwasi na ye oyo balobaka tuta so tozo sekato bango tu ba tenten nzamba yebi bango te na mutu makasi ba mibimisaka ba pasteur na mona ye na matanga na cimetière azo kokame mutala ngate et puis ndeko no akufi bokulu andeko no bokulu abimisa ba mbongo pona ba ikufuta ba église benini mais yo zo so likambo on dirait ayo te po boza na ba conflit boza ba sali na nzamba ndenge alors botala batu lokola batu lo yelenge oyo scandale et salami na église ya Ers o esika Beni Hill o ba invitaki ayebisi bango ke ba sala ba aventure ayebisi bango ke bozali bana nzambe o juger bino bien aimé lelo oyo bakanisi so basomba Mercedes bakanisi so bazu ba mbongo bakosi ke ba osomba église ndenge nkosi asala maps asala ngo titi mwaka pe asala yango azui mbongo car no somba ba osomba sala azui mbongo ya kosomba l'église mwasi ya titi mwaka na ex Anslo azo sala li kelemba na ba ndimi l'église ali ali kelemba 5000 et comment batonso ali ko futate et bino bolobi ke ba osala na nzambe
bolobi ke ba bat na nzambe bolobi ke baza bat ba osala nzambe ti église ya ers ya anslo ba comment obenga ngo PSGO parce que avant ba bondela pona il faut pesa mbongo avant ba sala problème il faut pesa mbongo église à la gloire basée sur la sorcellerie baloki combien de personnes babomi combien de personnes en mboko combien de batu bakufi ba na sema belé ba kene ko sambela bien aimé na tiaki nzembo yo ke tokoko kosa batu tokoko sakana batu mais toye ba ke mokolo asuka lola nali felozali Michel akufi Michel azako salela nzambe na bosolo te Michel akufi Michel asali ba aventure na l'église bana basi ebele bazana tikeli bango malade akena ba nyongwa bato ebele na complice na ye ezali eska na ba pasteur o ba pesa bango ba espace na télévision na ba pasteur o ba encourager bango alors lelo oyo boko bima na bino ba grand ba pasteur mais beni il leraye abengi bino nyonso groupe ba aventurier bo bebisi musala nzambe nzamba ko sambisa bino lelo boko bima na bino ba grand ba pasteur mais makamtu bozo sala nzamba yebi groupe maps asala groupe moko ya ba pasteur ba mongo ezala na Manchester ezala groupe bango na bango ba mongo basala na ba vanti balia na ba mbongo ayebi ko te mais a organiser ko na Manchester ba bimisi 5000 musala yeko sala yebani ta lali no tela memina groupe patuni ba aventurier na ba aventurier pe be église wana nyoso to mona o collaborer na bango bandoki na bandoki siko bien aimé yebi sangai église ango oyo bozo kendo sambeleza église ni tango lobi boza bat bozo sambela est-ce que makambo bozo saleza malamu tango yo mondimi ozobima na ndako no lobi ngana ko sambela mais oke ko participer na masumu ya batu ya ba aventure ndengwana beni ina ye a yebisi bango ba aventurier do bino popo ye ba ke ba aventurier au proverbe baloba ko kite fo beni ina ya koloba bien aimé to komi na tanga suka scandale esalami na ers kuna na le 9 mars esika oyo beni ina bimisi maps na groupe na ba aventurier boyebi yango PSGO église à Anslo boyebi yango nkosi azwa ba mbongo awa ke kosomba salle to mona ngote ogi supu ndenge moko alors nkosi ogi supu sakayonsa kisa ntokala maps titi mwa kwa bino nyonso tu groupe batwana msona na job awa na Manchester bozwa ba mbongo ya peuple de Dieu boko soma ba lupango na kini toyebi ba adresse toyebi ba ndako toyebi place ba ndako ane ali tokoboto la bino ba ndako ngala nzo nga proverbe 30 mikolo ko yana ozalaka mokonzi na Congo tango tokobenga na kabila ngana ozala mokonzi na Congo nazo promettre bino ke ba ndako na bino nyonso bosomi na mbongo boyebi bat na Angleterre tokoboto la kango ele tokoboto la ngana kozwa ngote po nazana tina na ngote tokotiango na disponibilité ya communauté na biso bat nyonso bavanda na Angleterre o azoki ne Kinshasa zangi sika kolala bakozala wana mususu tozwa bana ba cheke tokotia bangwana. Comment se fait-il que bolobi ke boza ba pasteur bolobi ke bozo sambela mais bozo entretenir groupe ya ba mafia groupe ya ba aventurier groupe ya ba kobiste kobimaka na basa ba détruire siko yebisanga lelo oyo soki ndeko oyo bobengi na kombo ya profa Michel akufi ekelaki sida boyebi bana basi combien d'églises batika na maladie et bana basi wana pe bana ba copain na bango est-ce boyebi batu boni ba kokufa likolo na bango mais baza batu baza ko sambela baza batu bozo rendre compte bozo rendre hommage ke ba chrétien et pourtant bakutana na nzambe te bazo sala ba aventure l'église biso ngai naza problème na batu wana te tango nazo koloba na problème na yete na sepela na ya zo beta ba musique ne bien mais nazo yoka mongongo na nzambe ezokebisa batu ya lobi proverbe loba pour peuple na ngakeba loba po bana basi o babimaki ne ba yeba loba po bato yo lokola ba eska bazo sa ba aventure na ba to ba baudry ba pasteur ba aventurier ba to ba nunes ba escroc ba aventurier ba tonna milimo mabe so to keneti to keneti na mboka France na kilti lobby ba to bazo sanga Florim Pangi akiko laksa likolo na ye proverbe azaka lokuta botala même likolo nanga naza na bracelet électronique te mais l'air azaki na bracelet électronique alobaki yango te mais l'air balongoli bracelet électronique akiko laksa likolo c'est vrai okoki ko bimisanga muto lokuta mais au fond de toi-même Florim Pangi oyebi ke makamtu na obieza solo okena okota prison na Guadeloupe oyebi bien ko sa ba aventure soko zu église ozongiseli père spirituel na ote nzamba kobeta yo ngana lokola delile c'était bozo sa ba aventure na ngana mungongo na nzambe nazoloba o nzamba lobi po bo changer naza nemi na binote
naza contre binote et là on a lingi boza la sauver parce que na suka toza na lifelo toza na lola et puis toza na lifelo ah Orobi mano grand pasteur Orobi mano faisait des miracles Orobi mano nyonso yobimi mais na suka lero okufa toza bilo mibale lola to lifelo donc na mukolo la lelo sorry et alaki koyeb sabino compte rendu ya ba matanga nyonso tout oyo ezaki na Londres. Soki bata ers ba monki na kosi basa la vidéo ba démentir to ba no funda ndenge ba mensana ko funda na la police d'ailleurs la police o benga na bino po ayebi bino donc lelo oyo bato ebele ba yebi ke bozo couvrir masumu bozo sala ba mentir muto akufi na buzoba a détruire ba na l'église boko sala les concerts azaki faire en Christ akufi dans le Seigneur tout et tout et tout nzambe azana bino esemote nzambe azana bino esemote ata bozo bomba bino mo na sa motema boyebi ba pasteur nyonso to Michel Aleka ou azo basi na l'église na bomba yebi siko boko sana yo efumu na mwasi no Pauline boko bima lelo bozana na l'église na bakwe nyonso to à Londres boko mana même 200 lokola mukuna bozana nzambe te soki boyamboli te lifelo koyamba bino ndenge moko pe na oyo mususu oyo salaki video alobi mwana na ye a kendeki na lola mais lola ngo ezali bongo na wapi lola ngo ezali na soki mbandaka soki wapi parce que na lola wana mwana na ki akokuta na nzambe azo memena d'ailleurs nzambe yo luke na hélicoptère nzambe alakisi banda kwa tongela ba na likolo et puis ye na nzambe bazo sala pêche na boîte certainement bakendaki na ndoto na mbandaka eza mawa mingi Chibwabwa mukendi abima grand prophète na Londres ndoki na Afrique du Sud bato bayebi pota na likolo esilaka te Ntumba David asundola mwasi na bana na Kinshasa 10 ans yango oyo botuna ye aza mobali avivaka na nani akomisa bayembi na église basalaka intérim ya mwasi na ye mpe mwasi akoyata asundola mwasi na bana na kini ezali mawa mingi pona bino ezali mawa mingi pona bino bato bavantira ndenge wana alors toza susu na o mususu boyanga azalaki soki colonel na Kinshasa esa zo salela nzamba solo awasala nzamba solo ta osala bavantire témoignage ya mwana ne eza bavantire ye moko ayebiki azosala bavantire mais bino oyo nyonso tu bozolanda ye nous ne sazo vivre ne kobo na mwasi ya bato ya lekese oyo nalobaki lekese bolole et apekisa meme lekese amona bana na ye mais bino chaque dimanche boke lobi kutu leto uti samedi leto uti cimetière tosalaki skale wana Tottenham nakutani na ndeko moko azobisa na utotika madame baza na séminaire et pas Nunes ndeko nanga yo za combattant mwasi na yo asambelaka pa nkosi mwasi na asambelaka pa Nunes mwasi na asambelaka pa ya Ogi Supu bato baza ba anti Congo ba anti combattant ba combattant ndeni suka mwasi wa ko obligé yo o collaborer na ye mwasi ko kwesela yo et puis Bible ezoloba mwasi azali na sima mobali nde azali chef a mwasi ndenge Christ azali chef église mais ndenge ni bino na bandako na bino basi bato bakoma ba chef na bino bien aimé émission on a sali yango ezali ko pesa compte rendu ya scandale salami na ers na arrivé ya Benny Hill pe ba scandale o salami na Angleterre na matanga o to sali ya kokunda ndeko na biso beaucoup église catholique a décevoir biso mais loko monene na remarqué que bato pele ba bunga ba pengwa bazonga na église catholique bolati ba maputa tout et puis ba osa sabino Marie à Losako plus de 10 fois et c'est Marie Losako Marie qu'est-ce qu'elle peut pour nous c'est l'idolâtrie ndeko mo kuta temi sera bi pasteur yo finga na biso ba na cimetière na finga bino te na zo sabino solo vous êtes de perdu baso ko sabino da matin anyo surtout sango noé la terre ki wana ezaki lukuta ye mo yebi kazo ko sabino alors pour na ko offenser mowe était na sabino matin anyo so terre ki wana za lukuta alors bino batoyo botiki nzela bonzambe boken église catholique l'herbe alobaka Babylone la grande
Le balobaka 666 c'est l'église catholique. Boza kobunga ngonga ngo bobi malibanda. À part wana bato oyo bazali bongo na église bobengi église de réveil ya ba pasteur ou ya ba aventurier ndeto uchomona awa. Okenda kosambela olala na église mais ali église ya ba aventurier. Ya mwana ndeko nanga esengeli oyeba kobongisa motema na yo, esengeli oyeba ke liwa ezali après liwa jugement ezali mukolo ya jugement toyebi te toza na denzela toza na lola toza na lifeu. Il faut yeba yo okokende wapi. Okokende wapi. Makambo nyonso tozosala na moi ekoleka na moto tokoleka na esambiselo. Tango na suka eza tango na esambiselo. Misala na biso nyonso ekoleka na moto. Ozalaki mosantu, ozalaki faisait des miracles, ozalaki grand pasteur, bakolekisa misala na yo na esambiselo. Ndeko tobanga esambiselo. Omibesi kombo mosali na nzambe. Me mosala na nzambe ozokoka kosala yango te. Yo oza mosali na nzambe me optiki sida na kati église. Opanzi bana bato na opesa sida. Keba na esambiselo. Banga esambiselo. Banga esambiselo. Banga esambiselo. Olongo église okomi motongi. Olongo église oliko ndimela église nzambe te. Ndeko na ngai banga esambiselo. Esambiselo ezali. Samedi oza na ambiance. Dimanche oza na église. Okoke na moto tango Yesu akoya. Tango Yesu akozonga. Ovanda libala yaka to vanda mobali apesa mbongo te. Ato opesaka badimi. Ato olobanga na langue. Soki Yesu aye okoke na lifelo. Ba misusu baza na église na bankodia. Oza pasteur okanga bato na kisi. Neti bogi soupe wabwakela bato maladi. Akoma ko influencer bato ko benga banganga baya na église. Okokene na lifelo bandako ba voiture. Oyo somba ekotikala. Maps misala mabe oyo oza nango. Obotisi basi bato combien? Mama na bino misala mabe aza nango délivrer été. Akolokaka bana tina kati église. Comment no bishop, comment grand pasteur oyambaka ba beni in oza na mbongo tambola na Mercedes li felozo zela yo. O proverbe alobaki te. Tango Yesu akoya li felo oyamba bino. Osimbi bakisi neti nkosi nganga po sakolaka na église li felo. Osimbi bakisi lokola mama olangi. Osimbi bakisi lokola mtokana simbaki yao. Osimbi bakisi lokola walesa li felo ekoyamba yo. Ngonga yango yo bobongola mitema. Ngonga yango yo bondima Yesu. Proverbe le azoya koyebisa bino vérité. Lole yali, lifelo yali. Tozali bongo na réveil matinal tango Yesu alamusi na tongo kolala kolamukeza habitude te. Lelo ezaki spécial Angleterre. Makamuni eleki na Angleterre, tozali na ba matanga mibale. Ndenge nini bato molili bazo travailler bazo kosa bato. Bino ba jeune fille soki bozo ke na église botiki kindumba te boko sila na sida. Bako kabolela bino sida lokola mapa. Bien aimé, message à lelo ezaki mokuse mais nalingaki na pesa bino compte rendu ya makambu ezoleka na l'église. Alors esengeli tokeba na ba makambu nyonso to ezoleka na l'église. Esengeli tokeba na makambu nyonso to oyo ezoloba makuna. Florim Pangi
zongisa église et pas père spirituel na yo petit ka kotinda batala kuno bafinganga na répondre bango te naza ya niveau na bango te Luka délivrance 1 Corinthiens 3 verset 16 elobi soko détruire temple ya Nzambe ye pa kodétruire yango nzoto na yo eza temple ya Nzambe. Ezalaki message à l'élo avec Proverbe 30. Tout le monde a un sous lobby na même heure. Journée à l'élo, à journée malam. Bah, oh, on a lobby à ceux qui vont changer, vous changer. Ceux qui vont changer, te. Beaucoup au fond d'anga, des messages au fond d'anga. Mais nga na ye na nga kaka pour sauver bino. Na oki mongongo Nzambe, yango na ye oyeb sabino. Nzambe na nga pamola bino. Journée malam. Bongo la motema mokolo na suka poko talalola bye bye. O sabato tukoyi kosakana bato mais toyebaka mokolo asuka lola nali felozali Michel akufi Michel aza kosalela Nzambe na bosolo te Michel akufi Michel asali ba aventure na l'église bana basi ebele baza na tikeli bango malade akena banyongwa bato ebele na complice na ye ezali eska na ba pasteur o ba pesa bango espace na télévision na ba pasteur o ba encourager bango. Alors lelo oyo boko ko bimana bino ba grand ba pasteur mais Beni il l'eraye a bengi bino nyo ce groupe aventurier bo bebisi musala Nzambe Nzambe ko sambisa bino lelo boko bimana bino ba grand ba pasteur mais makamtu bozo sala Nzambe yebi groupe Maps asala groupe moko ya ba pasteur ba mongo ezala na Manchester ezala groupe ba bango na bango ba mongo basala na ba vanti balia na ba mbongo ayebi ko te ateme a organiser na Manchester ba bimisi 5000 musala yeko sala yebanita lali no tela memina groupe abatuni ba aventurier na ba aventurier pe ba église wana nyoso to mona o collaborer na bango bandoki na bandoki siko bien aimé yebi sangai église ango oyo bozo kendo sambeleza église ni tango lobi boza bato bozo sambela est-ce que makambo bozo sala des malamu tango yo mondimi ozo bimana ndako no lobi ngala ko sambela mais oke ko participer na masumu ya bato ya ba aventure ndengwana Beni ina ye a yebisi bango ba aventurier do bino po boye ba aventurier au proverbe aloba ko kite fo Beni ina ya koloba bien aimé tout comme na tanga suka scandale salami na ers kuna na le 9 mars
esika oyo beni inabimisi maps na groupe na baventurier boyebi yango PSGO église à Anslo boyebi yango nkosi azwa bambongo awa ki akosomba sale tomona yango te ogi supu ndenge moko alors nkosi ogi supu sakayonsa kisa ntokala maps titi mwakwa bino nyonso tu groupe bato wana mso na job awa na Manchester bozwa bambongo ya peuple de Dieu bokosomba balupango na kini toyebi ba adresse toyebi bandako toyebi place bandako wana yali tokobotolaka bino bandako ngala nzobisa bino nga proverbe 30 mikolo koyana ozalaka mokonzi na Congo tango tokobenga na Kabila ngana ozala mokonzi na Congo nazo promettre bino ke bandako na bino nyonso bosomi na mbongo boyibi bato na Angleterre tokobotolaka yango ele tokobotola ngana kozwa yango te mpo naza na ntina nango te tokotia yango na disponibilité ya communauté na biso bato nyonso bafanda na Angleterre oyo azokende Kinshasa azangi esika kolala bakozala wana mosusu tokozwa bana basheke tokotia bango wana. Comment se fait-il que bolobi ke boza ba pasteur bolobi ke bozo sambela mais bozo entretenir groupe ya ba mafia groupe ya ba aventurier groupe ya bekobiste kobimaka na basi ba ko détruire siko yebisanga lelo oyo soki ndeko oyo bobengi na kombo ya profa Michel akufi ekelaki sida boyebi bana basi combien d'églises batika na maladie et bana basi wana pe bana ba copain na bango ese boyebi batu boni bakokufa likolo na bango mais baza batu baza ko sambela baza batu bozo rendre compte bozo rendre hommage ke ba chrétien et pourtant bakutana na nzambe te bazo sala ba ventile l'église biso ngai naza problème na batu wana te tango nazo koloba na problème na yete na sepela na ya za kobeta ba musique ne bien mais nazo yoka mongongo na nzambe ezokebisa batu ya lobi proverbe loba pour peuple na nga keba loba po bana basi o babimaki ne ba yeba loba po bato yo lokola ba eska bazo sa ba ventir na bato ko ba baudry ba pasteur ba aventurier bato ko ba nunes ba escroc ba aventurier bato batonna milimo mabe so to keneti na mboka France na kilti lobby bato bazo sanga Florim Pangi akiko laksa likolo na ye proverbe azaka lokuta botala même likolo na nga naza na bracelet électronique te mais l'air azaki na bracelet électronique alobaki yango te mais l'air balongoli bracelet électronique akiko laksa likolo c'est vrai okoki kobimisanga muto lokuta mais au fond de toi-même Florim Pangi oyebi ke makamtu na obieza solo okenda okota prison na Guadeloupe oyebi bien kozo sa ba aventure soko zo église ozongiseli père spirituel na ote nzamba kobeta yo ngana lokola delile c'était bozo sa ba aventure na ngana mongongo na nzambe nazoloba o nzamba lobi po bo changer naza ennemi na binote naza contre binote et loko na lingi boza la sauver parce que na suka toza na lifelo toza na lola et puis toza na lifelo a obi mano grand pasteur obi mano faisait des miracles obi mano nyonso yobimi mais na suka lero okufa toza bilo mibale lola to lifelo donc na mukolo la lelo sorry yalaki koyebisa bino compte rendu ya bamatanga nyonso tu oyo ezaki na Londres soki bata ers bamoniki na kosi basala video badementir to bakende kofunda ndenge bamesana kofunda na la police daye la police akobenga na bino mpo ayebi bino donc lelo oyo bato ebele bayebi ke bozo couvrir masumu bozo sala baventir moto akufi na buzoba a détruire bana na église boke kosala les concerts azaki faire en Christ akufi dans le Seigneur tout et tout nzambe azana bino esengote nzambe azana bino esengote ata bozo bomba bino mo na sa motema boyebi ba pasteur nyonso to Michel Aleka ou azo basi na l'église na bomba yebi siko bokosa nani yo efumu na mwasino Pauline boko bima lelo bozana na église na bakwe nyonso to à Londres bokoma na même 200 lokola mukuna bozana nzambe te soki boyamboli te lifelo koyamba bino ndenge moko pe na oyo mususu oyo asalaki video alobi mwana na ye akendeki na Lola mais Lola ngo ezali bongo na wapi Lola ngo ezali na soki mbandaka soki wapi parce que na Lola wana mwana na ki akokuta na nzambe azo memena d'ailleurs nzambe yo luke na hélicoptère nzambe lakisi banda kwa tongela ba na likolo et puis yena nzambe bazo sala pêche na boîte certainement bakendaki na ndoto na mbandaka eza mawa mingi chibwabwa
Mukendi abima grand prophète na Londres ndoki na Afrique du Sud batbayebi pota na likolo esila kate Ntumba David asundola mwasi na bana na Kinshasa 10 ans ngoyo botu na ye aza mobali avivaka na nani akomisa ba yembi na église basalaka intérim ma mwasi na ye pe mwasi ko yata sundola mwasi na bana na kin ezali mawa mingi pona bino bato bavantira ndengo wana. Alors toza susu na o mususu boyanga azalaki so colonel na Kinshasa esa zo salela nzamba solo awasala nzamba solo ta osala bavantir témoignage ya mwana ne eza bavantir ye moko ayebiki azosala bavantir mais bino oyo nyonso tu bozolanda ye Nunes azovivre ne kobo na mwasi ya bato ya lekese oyo nalobaki lekese bolole et apekisa meme lekese amona bana na ye mais bino chaque dimanche boke lobi kutu leto uti samedi leto uti cimetière tosalaki skale wana Tottenham nakuta ina ndeko moko azobisa na utotika madame baza na séminaire et pas Nunes ndeko nanga yoza combattant mwasi na yo asambelaka epa Nkosi mwasi na asambelaka epa Nunes mwasi na asambelaka epa ya Ogi Supu bato baza ba anti-Congo ba anti-combattant boa ba combattant ndeni suka mwasi wako obligé yo o collaborer na ye mwasi wako kwesela yo et puis Bible ezoloba mwasi azali na sima mobali nde azali chef a mwasi ndenge Christ azali chef église mais ndenge ni bino na bandako na bino basi bato bakoma ba chef na bino. Bien aimé, émission on a sali yango ezali kopesa compte rendu ya scandale esalami na ars na arrivé ya Beni In pe ba scandale o esalami na Angleterre na matanga o tosali ya kokunda ndeko na biso beaucoup église catholique a décevoir biso mais loko monene na remarqué que bato pele ba bunga ba pengwa bazonga na église catholique bolati ba maputa tout et puis ba osa sabino Marie à Losako plus de 10 fois et c'est Marie Losako Marie qu'est-ce qu'elle peut pour nous c'est l'idolâtrie ndeko mo kuta temi sera bi pasteur yo fin na biso ba na cimetière na fin na bino tena sabino solo vous êtes des perdus baso ko sabino da maté anyo surtout sango Noël atela ki wana ezali lukuta ye mo yebi kazo ko sabino. Alors pour na ko offenser mowe était na sabino maté anyo so atela ki wana ezali lukuta. Alors bino batoyo botiki nzela bonzambe boken église catholique le balobaka Babylone la grande le balobaka 666 c'est l'église catholique boza ko bunga ngonga ngo bobi malibanda. À part wana bato oyo bazali bongo na église bobengi église de réveil ya ba pasteur ou ya ba aventurier ndeto uchomona aw okenda kusambela olala na église mais ali église ya ba aventurier ya mwana ndeko nanga esengeli oyeba kobongisa motema na yo esengeli oyeba ke liwa ezali après liwa jugement ezali mukolo ya jugement toyebi te tozana denzela tozana lola tozana life. Il faut yeba yo okende wapi okende wapi makambo nyonso tozosala na moi ekoleka na moto tokoleka na esambiselo ntango na suka eza ntango na esambiselo misala na biso nyonso ekoleka na moto ozalaki mosantu ozalaki faisait des miracles ozalaki grand pasteur bakolekisa misala na yo na esambiselo ndeko tobanga esambiselo omibesi kombo mosali na nzambe me mosala na nzambe ozokoka kosala yango te yo oza mosali na nzambe me otiki sida na kati église opanzi bana bato na opesa sida keba na esambiselo banga esambiselo banga esambiselo banga esambiselo olongo église okomi motongi olongo église olingo ndimela église nzambe te ndeko na ngai banga esambiselo ezali
samedi aux en ambiance, dimanche aux en église. Ok, na moto tango yeso akoya. Tango yeso akozonga. Ovanda libala yaka to vanda mobile apesa mbongo te. Ato pesa kabadim. Ato lobanga na langue. Soki yeso aye ok na lifelo. Ba misusu baza na église na bankodia. Oza pasteur okanga batu na kisi. Net bogi soupe wabwakela batu maladi. Akoma ko influencer batu ko benga banganga ba na église. Okokene na lifelo bandako ba voiture. Oyo somba ekotikala. Maps misala mabe oyo oza nango. Obotisi basi batu combien? Maman na bino bisala mabe aza nango délivrer été. Akoloka ka bana tina kati église. Comment no bishop, comment grand pasteur oyambaka ba beni in ozana mbongo tambola na Mercedes li felozo zela yo. O proverbe alobaki te. Tango yeso oya li felo ya mabino. Osimi bakisi leti nkosi nganga posa kolaka na église li felo. Osimi bakisi lokola mama olangi. Osimi bakisi lokola tokana simbaki yao. Osimi bakisi lokola walesa li felo. Iko yamba yo. Ngonga yango yo bobongo la mitema. Ngonga yango yo bondima Yesu. Proverbe le azoya koyebisa bino vérité. Lole yali, li felo yali. Tozali bongo na réveil matinal tango Yesu alamusi na tongo. Shalom, 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 shalom. Kolala kolamuka eza abitidité. Soki nzambe abateli yo olamuki oza bonne santé. Kumisa nzambe. Kumisa nzambe na ba situation nyonso. Kumisa nzambe. Netola ye sanzola ye. Kolala kolamuka eza abitidité. La Moussa Bandeko, yebisa bango. Petit déjeuner spécial Londres bande. Vous allez en direct. Il y a petit déjeuner avec Proverbe 30-30. Les lots, ils allaient spécial Londres.
bokonzi likolo eza likambo na kolia na kolata te eza likambo na boyenge bene pe apôtre Yoko azoloba tokeba na basakoli ya mabe bakoya mpona kopengwisa bato bazali basali na libumu. Merci na avandaki kimia nalingaki nzembo oyo ekoma ntina suka po epesa ngai nzela ya kobanda émission na biso ya lelo tobengaka petit déjeuner. Petit déjeuner eza émission elekaka mikolo nyonso chaque lundi à vendredi na 5h du matin déjà tozalaka online mpona kopesa bino émission. Émission ya lelo eza spécial poto surtout spécial Londres. Alors nazopesa nano bandeko nyonso surtout à Londres. Merci. Nazaki samedi na Londres bayambaki nga très bien na cimetière. Ba mama baye kotonda epele kokanga ba photo ko sepela kotuna ba question ezalaki vraiment kitoko na sepela ki mingi pona kei. Merci na ba mama nyonso, merci na ba combattants, merci na bandeko nyonso oyo to kutana ki na bango na Londres, to bandaki une église catholique to kei bongo na cimetière. Mais en tout cas église catholique na zana mawa mingi ya komona ke bato ebele bazana église catholique ba bunga vraiment nzela kobanda na mateya tozaki na église comportement ya ba protocole et là tele ba protocole na sango Noël azolo baba respecter église catholique oyo nyonso to amela la communauté akeno la communauté ezamba la liboso na mona pasteur azobenga na bato bani ko se communier na nzambe et puis mateya nyonso tout ateyaki ezaki ya lokuta parce que bato bayebi parole ba ke bato évangile église catholique babunga nzela avant na kota na mateya to na mateya kutute na ba révélation to spécial na pesa spécial compte rendu ya ba matanga nyonso esalamaki na Londres journée ya le 19 ezaki journée mo munene tozaki na bibembe mibale moko ya un pasteur prophète moko ya un combattant. Alors côté à passer pour prophète ezaki ba hypocrite nyonso ba faux ba pasteur ba aventurier nyonso ba kende ko kutana côté kuna côté ya ba combattant ezaki côté oyo bato ba bundelaka nkolo pe côté nzamba alaki à partir du cimetière mais l'église catholique était passé ezaki ba aventure. Alors nous autant verset moko avant d'expliquer bino makamna oloba tozana 2 Corinthiens 4 tobandi na 3 tina 5 si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Michel Azarosa. Et Michel Azwaki Mwasi. Mwasi wana papa na ye, Azali comme na ye, bienvenue Lufwankenda. Azali Mounianga, boyebi banyanga bien. À partir de dossier Mami Sambo, boyebi histoire banyanga. Kindoki na bango za osaranate. Mutuana azana shop ne comme na odie voit tout arabe pasteur ameka ko sala église simbate et kanga me akoma osa Michel akende ko linga mwana ya ndeko wana un pasteur ya manyanga o aza mutabisa mabe. Alors Michel siko tellement amoni ke beauté le ki mingi ya ko bala moi cité ayebisi moi sabi yo yaka na mbongo pesanga ngana kinobala bana basi. Le mariage est une institution de Dieu. Nzambe mutu a créé mariage. Mutu nyo soto ça l'aventure na mariage azo telemela nzambe azo manquer nzambe respect. Tala Michel abeta kabanzonzi na sala ka album azo ka mbongo mais aboyi ko bala mwasi na mbongo na ye mbongo oyo akio balela mwasi za mbongo utie pa mwasi. Et à quel combien de fois libala moko wana bakenda bakinzonzi ya boy kinzonzi ya boy mbongo etikala ki 500 livres apesa liko pesa te. Pasteur Oazali tata ya mwana bokilo ya Michel bakomi ko menacer balobi soko pesi mbongo te okomona ndenge osukela biso na banyange sakana te. Comment mutalobi aza pasteur, comment mutalobi azo sala nzambe mais aza na kutima banyanga. Alors maman moko tozo soba na ye azako yebsanga na baite keza Michel azaka bi pasteur tala likambo yo soki bolingi na olakisa bino conversation ya maman na poto zango komana aza na Londres azaka pasteur tala likambo yo prophète moko aza na église abala moi satikala na nyongo babokilo bazo menacer babia pesa 500 livres sinon okufa ngala yebisi maman na ngala bi apesa mbongo na pesa mbongo na ta kokufa parce que asalaki alliance ya mabe eza frappe nzambe
Maman biasa pasteur malamu azamuté malamu na ngabi nzamba ko beta ye na yebaki te kezaki profa. Après maman na l'air tosisi osola abenga bi pasteur ka ndongo lobaki mutongo akufi. Alors comment se fait-il que Michel azamutete là Michel asali ba aventure ebelé na Placide pe babimi na bana basi ebelé bazo semaka ba démon bazo semaka ba esprit mabe na nzoto bana basi wana bazo saka na esprit na bango. Alors soki Michel akufi et keza solo azali na sida milongo bana basi combien à Londres barokende oya bimi na bango oya beti dada et asali yango na l'église bino tout ba pasteur boyebi yango est-ce que boyebi yango bo pesa même espace na télévision azali journaliste chrétien mais azo bimaka même na ba journaliste même Michel azo bimaka na ba journaliste mususu o ba travailler na eskawana et boyebi état santé à Michel hôpital les hommes saki na ndako po ba yebaki ke ako continuer ko vivre état na maladie mabe et bino boyebi yango botiki même abima na basi ebele tala makambo ezo salama entre temps botala neti toujours neti lelo face lokola ya Nunes face lokola ya Gisoup face ya Menkan face ya Nkosi face ya Nzubila le Mario na face ya nani ya Nzubila Aimé est-ce que wana eza face ya bana nzambe bazala na ba face ya ndenge wana wana eza face ya ba sataniste mais lelo bango wana ba grand ba pasteur bango wana bozo sala bango ba émission bango wana bozo kumisa bango scandale mususu esalami le 9 mars na Ers esika wapi Maps abengisaki Beni Hill oyo ye moko aza na pasteur ya franc-maçon lera ye wana a revese bango alobi ete bino nyonso ba pasteur ko bozali boza ba terre à film boza ba tintin bo bumbi nzambe bosali ba aventure bo komisa makambo ya nzambe lokola bino nzambe olekisa bino na jugement et mutu lokola Aimé Nzubila azwaki même ba patte dans le vide à quoi plus de 20 fois mais au cas où sanga pasteur moko abenga lobby pona oféliciter ngande na yaki na Londres na yaki epele ki malamu episanga ah mais mutu wana Aimé Nzubila zo episanga ke Beni il a lobby aza na mutu na nzamba solo soki Beni il a lobby ke Aimé Nzubila aza mutu na nzamba solo c'est que ba lokana na ensemble parce que mutu lokola Aimé Nzubila akopusa na pembe na nzambe te na ba démon so yana ngo. Alors be groupe lokola ba Maps wana groupe wana nyoso tu yebsanga Maps a côté ya boy Maps a côté na Manchester Maps a côté là impact nini ya message azana parce que baza groupe ba formation baza bateau ba pesanza même combien de ba famille Maps na groupe na ya bateau na nyoso ba BBC ba bomisi combien de basi na église ba bomisi combien de ba famille ba boti combien de basi botala ba diaconese oyo baza na église à Maps bana nyoso baza na libanda au monde elongi ya pasteur abotisa basi ya bato et baza bato bisala mabe mais lelo oyo bango wana balubi ba pasteur bango wana bazo kamba Angleterre bango wana balubi boke no sambe JP Infumu na mwasi na ye o balobaka tuta so tozo sekato bango tu ba tenten nzamba yebi bango te na mutu makasi ba bimisaka ba pasteur na mona ye na matanga na cimetière azo kokame mutala ngate et puis ndekono akufi bokulu andekono bokulu bimisa ba mbongo pona ba ikufuta ba église benini mais yozo so likambo on dirait ayote po boza na ba conflit boza ba sali na nzamba ndeni alors botala batu lokola batu lo yelenge oyo scandale et salami na église ya Ers o esika Beni Hill o ba invitaki ayebisi bango ke bosala ba aventure ayebisi bango ke bozali bana nzambe o juger bino bien aimé lelo oyo bakanisi so basomba Mercedes bakanisi so bazu ba mbongo bakosi ke basomba église ndenge nkosi asala Maps asala ngo titi mwaka pe asala ngo azui mbongo car no somba bakosomba sala azui mbongo ya kosomba l'église mwasi ya titi mwaka na ex Anslo azo sala li kelemba na ba ndimi l'église ali ali kelemba 5000 et comment bato so ali ko futa te et bino bolobi ke ba osala na nzambe bolobi ke ba bato na nzambe bolobi ke baza bato ba osala na nzambe ti église ya Ers ya Anslo ba comment obenga ngo PSGO parce que avant ba bonde la pona il faut pesa mbongo avant ba ça la problème il faut pesa mbongo église à la gloire basée sur la sorcellerie baloki combien de personnes ba bomi combien de personnes en mboko combien de bato ba kufi ba na sema belé ba kene ko sambela bien aimé na tchaki nzembo yo que toko évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes
c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc, au ezali exhortation to du solo na kubeta pona journal lelo na kubandana ko lobaboke proverbe 30-30 aluka ba problème te proverbe 30-30 azali bandité proverbe 30-30 azali muto ba problème te mais azali un messager de la bonne nouvelle ayaka ko loba volonté ya Nzambe na ba circonstances. L'air na sala kia vidéo ya liboso na lataka pe teni oyo malami balena la tango tant na yaka ko loba ba vérité et lukara ba problème après émission et luka so ba problème. L'air na loba ki liwa ya Marie Misamu ki akufa ki azaki Nzambe te azaki lesbienne tout et tout ki azo telinga na batu batiaki te meme lelo bino bozoka ba botindelanga ba biloko na to na cimetière azobima azoyemba o mwasi na mama na bango bakangi endoki o famille na bango donc na kosaki te nazalaki na bosolo. Alors lelo pe lisusu nazwa ko lobela bino makamunini ezoleka na côté ya église en Angleterre et ce n'est pas que il est donné à l'homme de vivre une seule fois après ezali jugement. Après jugement ezali kufa to après kufa wana ezali lifelo to éternité to lola. Na bomo ina yo tango za vivant de okopona na bizale na yo esika ni okeni. Alors eloko zo kamusanga ezali ba aventurier, ba escroc, ba bimi ba pasteur, pe bazo sala escroquerie na miso bato, mokili mobimba ezomona me bazo couvrir yango comme si bonzambe ezali. Tozali kolela bokul oyo azali bongo combattant akufi. Tokende kokunda ye, merci na batapareko, merci na ba onyo surtout baleka ki wana. Merci na monaki maître Baina tokuta ene to yambani to solola ki bien et soni na bato o baloba ki biloba loba. Alors to comprenez que tous ça ba combattant et loko esangisi biso za combat. Et na monaki ba combattant ba général Ngando ba bundeli nyoso ba yambaki nga vraiment ne sengo bazaki ne sengo na zala wana eleka ki malamu donc merci na bato nyoso na monaki pe mami chamu konzi ba mama nga na kati église bato bazaki témoin pembe na mpo nga na tambola ngamo na bisa bino na tambola ngamoko nazaka na ba garde corps te nazaka na ba ange Nzambe. Alors ba monaki nga na église catholique na yaki wana na koti na kepe cimetière esili na salle na kota na ba salle te nazaki na nga libanda na zeli Isabelle basende toye na ba pasteur Eric na Jean Paris to koti na mutuka na maman na biso kulutu na maman Chantal délégation to zaki nango nde tozongi. Alors, parce que beaucoup de gens qui sont à Manchester, beaucoup qui bien à Manchester, beaucoup qui combattant à koufi na sa drapeau et ça qui utile na se présenter. Et l'air na yaki na yiko ko ba problème te, mais na kamwa ki mamisha mukonza ba maman na yeba ka catholique aye place na ba ki oh proverbe yo ya yo ko ba problème yo ko attaquer biso na terrain na biso. Na éviter ceux qui pour quelle raison na ko ya ko ba problème so na Londres. Na évité pour quelle raison n'a pas eu problème sur qui n'a eu rendre hommage à un vaillant combattant où il y a Koufi likolo na mboka. Mais de l'autre côté, tozali na ndeko mususu a Koufi, ezali babengaki profa, babengaki Michel, où il y a Koufi, mais liwa Michel a Koufi li bato bazo linga kolobate. Alors, oye l'air na sa ki a Marie Musambo lobaki azelaki ebembe bakunda te est-ce que ya turo na zeli ti bakundi ngamo na zaïf malobi na Londres samedi na Londres na vérifier vraiment que bakundi siko bo condamner nga soute funa loba parce que makambo zo leka na Londres ezali ba aventure. Alors Michel akende ko bala mwasi abala mwasi te mais asali na ba aventure ebele ye na Placide Kasanda bazana ba problème ebele ba sakani na bana basi ebele na l'église ba bimi bibi na bana basi ebele elelo oyo na koyebisa bino likamoko Michel ndenga kufi wana eza frappe Nzambe parce que sala ba aventure ebele et bota la dossier na ya santé malamu en tout cas naza sûr o nazoloba naza sûr que sida eza na kati ya nzoto na ye. Siko imaginez-vous ce que Michel a kufi prof a koufi na sida
bana basi combien ya l'église atikeli sida. Entre temps bino no so boyebi bokendo kotonda wana koyemba tout et tout et tout boyebi ke basala ba passe ye na Placide soki ya bimi na mwasi apesi pe Placide abimi na ye Placide ayebi makamunini eleki na vie ya Michel azwi ba nyongo ba tout même ya ba mama mususu akeno bala abali bana basi te afuta pe ba nyongo te et azalaki moko azoyembela nzambe mais soki nzonzingi ya ali ya mokili ake kobeta et lisusu Michel akomi soki prophète soki pasteur ndengeni eza ba aventure. Est-ce que Moutou a cause à la prophète, à cause à la pasteur, Abi Marana ba fille et Bela Sala Bavanti na l'église, toi ça à Londres. Alors nazo pesa ba youf conseil. Aucune église, aux amoyembi, aux ali protocole. Comment beaucoup mi kokeno sala ki ndumba na niveau à protocole. Pe au mona moyembi o abimi na yo, o ya abimi na yo. Beaucoup mi ko sala ba Jésus sala mandenge Placide eska azana ba démon na vine mobimba musane ko bimaka na ba basi binomo boyebi makambo sala epa ya nani ya fi azako yemba mama o akufa mususu a pasteur penza même tabeta boli misanga soki o blessé azobima naleki na kulutu na mama Placide wana boyebi masolo wana nyonso e ba pasteur nyonso tu à Londres ba bombi yango samedi ba kendeki ke bako kunda moyembi akufi boyina boy mais bozo ça ba tuteke akufi parce que azako sa ba aventure. Parce que il faut bino batuna Londres bino batu bozo sambela faut banga nzambe nzamba zo frapper o yaza 40e mutuna nzambe nzamba beti ya kufi mais bino boko rendre ke bona botu na Placide ya bino ba 20